toujours les points erreur ndeko na biso Dadju akoyaki nango po mwana na banda l'esprit ne ali ya bénéficier na moto ya bato to yiba gloire ya mutu omoni gloire ya mutu na effort ya mutu o asala na vie po akoma le roi Gims et zwa énergie ebele pardon abimisa énergie ebele donc ce que le maître Gims tango afandi a comprendre ndeni moni Dadju na mito Dadju azaboy Dadju azaki boy quand akokangama na mwana wana ya bandal asuka ayiba e back mon histoire back wana c'est vrai bat ba mo ba golo ba baka o Dadju ba yiba e back te Dadju ba yiba e back po Dadju akweya po lelo Dadju akweyi lelo Dadju akweyi. Est-ce que vous avez un preuve à Mamou le bac ba yiba Dadju back makambutu e monana na Shark Club na ninga yiba Dadju back na lelo Dadju na e ke sou bien te munele française auti France aye mam na bino francophonie elle va faire chier na palais ba ça ba mo neti Zakari na ye baté nga Zakari fona bete kaka Zakari vena yo vena nga te ya papa nini aza vena nga ite na moi respect tant que veut basimba mukolo na nzoto te respect ninga na pesa Zakari ya respecta ba tout nga pesa respect muto abongo un individu certain somo muto c'est Zakari azem a te faire faut apprendre niveau na faire abeta la musique à venir musique le lolobi après 10 ans moment moto loba après 10 ans le temps en 2023 ti 2033 faire la fallait au salati faire abeta la musique à venir musique le lolobi après 10 ans moment moto loba après 10 ans le temps en 2023 ti 2033 faire un tic à la fallait au salati. C'est moi sur le bélo. T'as le bas, sur le bas, à la popona. Il y aura sur le cas à faire mutu. Donc faire une gabe fallait qu'à faire mutu. T'as le bas à la popo, sur le te suivre. Il y a des fallis au kato mutu. Pour déjà que tout le monde place au commis le et l'axagé, fallait que n'a combat faire place morobou pour faire un mataté. Mais toi sur la vérité. Et ça m'a encore certaines de gonanga. Si vous intérêt ni bien au fin la papa na maître Gims. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde na Koba Plus et Bambote na mino place no surtout bozali donc beaucoup vraiment beaucoup ta mambo ezali makambo e bandi et lelo to eli bien invité o bo senga ki lobaki trop que non azolobate ndeti kaka mais lelo tozana ye vraiment donc na éviter ceux qui réalisateur aza d'accord nanga ya kokoita invité na biso na kati ya plateau. Ah. Et invité na biso au Bosengaki lelo tozana vraiment Liverpool. Bonjour. Ouais, bonjour ndeko nanga mopandisango, bonjour na batutu ba hôtel biso. Bonjour na ba Gaulois, ba Gauloises, ba gladiateurs, ba combattants, ba combattantes, ba snipers. Bonjour na Yemo Papa Hervé ni Kaboroni na le padre. Moto yamba musique ya Congo oyo mboka et pesi charge. Donc félicitations à Papa Hervé. Na équipe ne mobimba ya bureau o kamba marana na DG Polo ya Pichu Botoko DMC Trésor Congolo ya Christian Ngali JP Miller Maman Laurent Tendance na communication na ba Gaulois nyonso na ba Gauloises déjà Papa Hervé Moussala Kitoko déjà boyebi ndenge mambezo kende bana poto félicitations na obosala pona Papa Hervé pour faire rigoler à n'importe qui te azape niveau morona bangote. Pour des gens, il y a un niveau à faire rigola, il y a un niveau, il y a un jeune frère qui a fait rigola, mais Papa Hervé, biso ba Gaulois, to ba Congolais, to bi Moussala na yo et Matakaka. Nengi mesana ko mata pour l'information, tu répéteras chaque mardi et jeudi na Jardin d'Eden, na Ngoumade, Arrêt Cardozo Mwamba, référence c'est ça, juste Arrêt Cardozo Mwamba, so wana mardi jeudi, au kuta biso to zala wana, to sape na kozela. Pour battre le bateau pour la dynastie volume 2 mais volume 2 eza nanu na kati ya chambre na kati on place bien sûr to comme nan mais sango ya francophonie ba bi po ko beta wana ba bi boleli fort boleli partout pour que ba beaucoup ta nager et toya pour la francophonie. Pour la francophonie, déjà, biso pour na biso ba congolais to sepeli quoi. To sepeli organisation, sécurité,
population congolaise ndenge ba respecter ba normes ya gouvernement que trouble salamité embriement te déjà francophonie pour na biso eleki kitoko mais pour na kokende pe mbangu des gens pour na ba gaulois ça ba otala biso na pe simbote na matete la gauloise mon poto ya tongo ma nikitende d'or la parisienne la gauloise ya biso ya France na pe simbote na masa na nga Natire Mukawa papa na Queen Ninga na mère Olive Mukawa André de Bovan bambote belé batutu balinga biso bambote ebelé pour la francophonie déjà faire rigola rôle la lelati faire rigola za meilleur musicien ya génération na yé na mito za meilleur musicien congolais faire rôle la francophonie faire rôle la nini mais babai bo bangi arrivé à nini couverture ya fali ninga fongola ibo mona ke bino izaki fallait que bino ndebo beta na couverture mais tant ba yoko chap no na 4-4 et comme pitopale déjà badwala ndaso yabi que fallait faire rigola ndé a fongola francophonie akanga francophonie akanga na nuit ya francophonie mais ba organisateur ba bombe na secret wana te pour na francophonie to zaka na to na francophonie to na nuit ya francophonie c'est déjà ba te longola ba organisateur déjà mboka na biso ezana bato mitema mabe to monaki donc papa Hervé azana lelo ko prouver sur batuté mboka ezolinga ye na ndenge ya solo pozo sala pe makambo ya bien biso ba gaulois to lela kité to ngai to bimisa moi ba organisateur ya mutema mabe na miso ya population congolaise yango moni ke congolais a comprendre que ekotaki koteri to bato mitema mabe faire rôle la te déjà ba gaulois na ba congolais na ba tutu ba na francophonie na fermeture à francophonie bomoni ndenge ba sepeli na koya ya papa Hervé na prestation ya papa Hervé c'est des choses différentes bino bolo bato le la fali moni fali azapena grand te na niveau ba grand wana mais azap musicien congolais tout cela bien yo mo muto yeko o biso de l'élite ezali place ya faire ce qu'il fallait que fali pe afongola fallait que faire pe afongola na ko banga ya puissance ya voix ya faire bato bazalaki pour fali baebi niveau ya boulot à faire bako tika te netona ki sasa sikobo que fali abeta faire beta to faire banda fali asukisa ezabuzoba pour daso faire banda ki bato nga babima na stade so fali lengo tika la yemo na stade yo yebi ba wario pe bazé belé ko leka ba gaulois te ba wario bazana bango to ba wangila baza mais ba gaulois baza to mona na abo au moins le jour on a un stade avant tout comme à 15h déjà gaulois a bouki na porte à triomphal ba bouki porte à Willery ba bouki porte à nini ya Wangata ba bouki porte à Prince Kassafou bozo mon niveau que gaulois a manifesté et c'est ngomo yo mi gotolo ba gaulois gloire et lumière papa Hervé lumière à musique à Congo mais siko ande bo beti na francophonie Zak siko alobaki il faut faire à l'écart à s'excuser devant un écran. Il y a francophonie. Non, bien sûr. Et ça, on s'en nomme Zachary, Azane Lorote. On a bien un petit Zach. Aza petit nabiso. Un petit nabiso. Azane Lorote. Nambo kabadwa lekiye bazar. Aza et l'autre côté, Arotika là et l'autre côté. Tout sur la masola ferré. Ah ni faire aussi pardon. À s'excuser devant l'écran. S'excuser devant Zachary. Azanonan. Parce que au boloba qui pona ye eza bongote. Mais côté qui côté to le bagia côté la qui fallait. Ce qu'il fallait poli. Tu monter fallait poli. Tout sur la bien. Ce que yonde fallait 5 affaires pardon. Zachary des fois 5 affaires été. Zachary na problème na affaire été. Ala problème na ba golo biso. Bango bazana problème na affaire été. Ba tutu wana. Ils arrendé besoin problème na ba golo. Pour yo otake faire ti sikoyo a fongoleta alobeta lilobate pardon siko yo oza prendre na faire tona ba gaulois zakara so na biso ba gaulois a so na ngai Liverpool na museki ndingu na couvre les gaulois na muko antombolo ozomona niveau na ba gaulois nyonso siko faire gola azana niveau ya ko senga Zakari na ndenge to na Congo lelo faire aleki na nyonso bossa na pété Zach là ça bossa na ta sala loroté à sala nini Zakari sala nini yebisanga Zakari a sala nini awa donc totanga faire o asali otanga be Zakari faire aza limité te na Congo faire aza monde entier
Sur à Togo, bah, un bêta qui ferré, un musicien congolais. Sur Zakari na Togo, bah, un bénétina. Tout cela bien. Mais dans le lobby, hein. Zakari na Togo, bah, un bêta qui. Biso to boya Zakari te. Batu, bon, on a ba golo mabe. Mais autant la ferré, na Zakari, baza poids moroté na Congo. Tout cela bien. Non. Bien sûr, baza poids moroté. Mais biso no to ebi Zakari, grand journaliste, mboka na biso. Batu ne ba commissaire, ba grand, eza clan wenge. Aza le wa yo. Yo posa journaliste. Aza grand te. Pour est-ce que général l'équipe fait na biso o asalara o ya to fait moi na mboka. Est-ce que général l'équipe pour les mouken? To mambo pour les mouken na sala. Na journaliste Zakara sala. Jamais. Zakara za mutu loro la yo. Aza mutu aya na intérêt personnel na ye. Nenga yaki pour ba tia fali pour ba on ba soit 10%. A mutu à 10%. Vire fali mais ça na ba 10% na mambu na ye. Andimaki 10%. Si vous faites andimi qui a signé contrat, on va pas faire avec sa contrat. Faire avec si contrat na. Si vous fallait abeta qui, ouais contrat fallait. Si vous le bilan, on te moi ça n'a pas ségaté. Au ko ségaté. Faire avec si contrat na à francophonie. Si vous bino bolo ba que fallait signer contrat. Soit disant signer contrat en France. Est-ce que fallait avec si contrat na contrat. Fallait ba ko ça qui est na mafia. Pe asali le roté. Donc, Zakari ba bato le loso ne francophonie si il faut gouvernement et la Zakari. Pour la bêtise à ici Congo Sony. Mais si déjà balongola qui écoute na balongola était biso pe tali bisoté. Azane pe loroté. Pe biso ne tinga bo Zakari na ndo finga ka timu ko la kokufa. Nga na lobaki yango. Bon solo ba yoka ina faire. Bon Zakari na faire ba yoka na point. Est-ce que bana copie ba ça na faire. Faire aza mutu ya ndule donc faire ya betaka musique ninga betaki na francophonie ba pesi na caché na ye après biso to lobeli événement ba oyoka na pona ni Zakari za nani en plus faire pas na premier Zakari te et lo bino ba congolais botia na mutu biso na ngape faire aza problème Zakari Zakari pe aza na problème ya faire été ana problème na ba gaulois pour se retaquer pa pervé ba gaulois ne ba yo attaquer yo ya te que so attaquer pa pervé yo mona pa pervé aza incontestable. Aza muto alobaka pamba te yezande ba œuvre le bana plan moni œuvre to kei to beti semi live ouais ça semi live na fermeture à francophonie. Imagine toi faire rigoler na komi alpha p omega et ça bongo o faire rigoler alpha p omega mamo nezo kende ngo bien mambo eke depo bino bobaki alpha p omega biso bolongoli biso na ndenge ya to fongo la francophonie mais bochaki moi na biso bil ayoki biso pe soni. Est-ce que vous avez ba ke bozo timbola libulu ya ranki na makasi na banani ya mama na conflit na banani lelo to moni arrivé à maître Gims ko kita direct na ndako na Bovan chez Ferré ni ko ba ke Ferré ndé roi ya musique ya Congo tant toi na roi Mukunga ndé to raboto na roi Mukunga parce que mo konti ya roi Mukunga c'est Ferré gola na ba maître Gims. Maître Gims ya sengo ba congolais ba sepeleza nini tozo linga ta ko ya erreur ndeko na biso dadjo ko ya kinango po mwana na banda l'esprit ne ali ya bénéficier na moto ya bato to yiba gloire ya mutu omoni gloire ya mutu na effort ya mutu wa sala na vie pour comme le roi Gims et zoa énergie et belé pardon abimisa énergie et belé. Donc ce que le maître Gims tanga fandi à comprendre ndeni moni daju na mito daju za boy daju za boy quand ta ko kangama na mwana wana ya bandal asuka ayiba e back mon histoire back wana c'est vrai ba mo ba golo ba baka o daju ba yiba e back te daju ba yiba e back po daju akweya po lelo daju akweyi lelo daju akweyi. Est-ce que vous avez une preuve à Mambo ba yiba daju bag makambutu e monana na Shark Club na ninga yiba daju bag na lelo daju musique na e ke subiente parce que bino ba congolais na biso ba congolais to asu na posa maître Gims a tomber sur erreur wana si vous faire regola azana bon monté azana bon monté azana loko oyo akoyi ko zapa Gims te faire un bon chanteur na voix na ye asumba ba palais na voix na ye abokola bana ne bien na voix na ye avivara bien voix na ye salaka comme affaire lelo monde entier africain le belaye so ana posa te mo ba kuta na maître Gims
azwa gloire à Maître Gims. Pour Maître Gims, ça n'a pas véné. Papa Hervé, pas ça n'a pas véné. Si que moi, na wana ya bandal, souci na yé, adembela kaba moto abato. Faire Azara dana Nino depuis 2011. Petit Nino, petit na biso Nino. Faire Azara depuis l'an 2011. Azara na Maître Gims depuis 2010. Donc baza ba petit affaire rigola. Bangonde ba luka Papa Hervé. Papa Hervé luka bangote. Pour Papa Hervé dans un niveau musique anango, ako luka neti Nino te. Donc Nino de fois fan natali que tengande fona s'intéresser na vie poto yemba to avancer. Faut pas avancer. Soko yembi na faire o avancer. Au monde to sola. Soko yembi na faire o avancer. Soko yembi na fali o s'arrêter place moko. To so vérité ndeko nanga ponga linga ngana na finga te. Popini boko ba golo ba finga. Bandeko bazolanda na bayebi ke ceux qui ko sa ba oyeba ceux qui ba vérité. Mais tala featuring fali ba yemba na Nino. Esuka et si la rabo. Tala featuring fali ba yemba na Buba et si la rabo. Mais Yoran Zembo faire ayemba na Kimani. Yoran Zembo faire ayembi na ser na biso ouais ivoirien je sais. Toc toc. Au moins la Nzembo za na venir. Faire abeta la musique à venir. Musique le lolo biata après 10 ans. Moment moto loba. Après 10 ans le temps en 2023, ti 2033. Faire antique à la fallait en salaté. En salaté Ozalate na ndenga Azar artiste mais Azar artiste incomplet. Faire Azar artiste complet. Tout cela bien. Tout cela la vérité mon pour le lobatu, bozo lobatu, boy mambino bo lobate. Tant boire na TV bo lobby na bino, fali mais réalité musique net au monde lelo. C'est faire rigoler la musique à Congo c'est faire. Oyo mboka na chef de l'état. Donc on moni que azala ba capacité mo bo yo mboka atombola ndule ya Congo. So tali nenge fallait bandagi na ouverture à francophonie. Na ne faire avec clôture. Tala ko kota ya faire tala ko kota ya fali. Tala play bago faire à Salaki, tala play bago fallait Salaki. Vous comprenez que qui est qui? Nani atombola musique à Congo, nani okitsango. Play baga faire ça semi live. Playback a fallu ça batie lié son musique na yé alanda malobo so beta na bafle noko donc tant que autre personne va parler va comprendre le long mututu na poto mutu même na kisasa tu comprends les capacités il y a faire tu comprends les capacités fali donc fallait avoir jeune oyo ayagi pour ba sentiment oyo ne ba fallait si là donc fallait aussi là na yé et monani na miso batu na francophonie. Pour ceux qui ont danger, au qui matin, pour les faire payer. Il y a des banda. Pour les 6 mois, il fallait que tu banda. Ne Moïse Mbia banda qui. Après faire à Soukisi. Soit faire un banda naïe. Après fallait à Soukisi. Et c'est gravité. À mon avis, déjà que c'est comme si le cola, moi ma cambezoya, Gims Azoya, Nana Zoya a évité. Tellement ça qui peut n'a pas contrat naïe. Contrat ni fallait na abeti wapi. Fallait ça fallait bimaka kende obeta. Kende obeta. Akimaki tant batie Maître Gims batie faire regola ya longwe na carnet. Boulke a trompé ba congolais vigilance. A cause obeta les 5 na Côte d'Ivoire. Oh que ba ivoirien. Musique au faire autobeta na fait moi. Bah obligé fallait soroyer Abidjan. Faut le niveau là il faut faire abeta na fait moi na boaké. Aza la place à roke sous Afrique ta roke ça va fier. Pato que Cameroun beta musique le qui a fait. Ato que Togo fali beta musique le qui a fait. Pour les lobes africains monde de Romi fait. Faire aza muto afandaki aza observer musique à Congo. Fallait yaki vite fait. Sur la roya vite fait fallait yaki azunin. Owela ki ba relation na ba Nino, na ba Buba, na ba Niska, et apporter les rien na musique à Congo. A teki musique à Congo te, mais a mi teki ye moko. Au mon niveau, ce qu'on fait à teka rumba congolaise, on va bien les patrons de la rumba congolaise. Mais les Kambwa nini, il y a voice. Il y a voice peut circuler fort, il y avait tout ça sur la bien, on va comme ici musique tribalisme. Tiens. Musique est tribalisme té. Oh papa na Gims le rôle za mungala, fali baza mungala, musique sur bangala té. Musique na politique est tribalisme té.
bosa na bino ba jeu wana te pa ya faire gola en plus orchestre batonga rabato wana za kotonga ti voice wana za ke muto otonga papa na Gims ndenge bakutana ina faire te Gims ina faire ba osaka projet boulot et te ke o Gims na faire ba en plus Gims za ya bengi faire bembe déjà ya kokufa donc faire déjà ça kufa mais na voice ndenge to yokaki faire ça kufa nde zana bisayo sokoki audio wana pona nga audio wana elakisake fali akotaka banzela po limwisa faire pona nga natala ngo pe na misu na biso ba congolais déjà ko tata mukolo bonga sala audio bongo ke faire bembe akufa donc fali akendaka na komba faire na ba doto bani chez ba marabout chez banganga pour faire yo kanate sokoki ba audio wana bien wana bongo te déjà bongo potom to ba selon yo selon ngate selon muto sali audio tango ba faire bemba kufa do bino projet ba kenda ne lamba faire na ndako nganga eko mamusko mais ba osongo wapi yo resi ba osolamba ba osongo lamba faire ba osongo ndeti ba kenda ne lamba faire na ndako nganga et pas ba to fali na fali yoki te fali c'est moi solo beloko moko boye taka tango lo ba soki tango lo ba ala popo wana yoka soko kata faire mutu donc faire ninga be fali akati faire mutu tango lo ba ala popo soko le to sugi yo nde fali to kato mutu pour déjà ko tout monde place to komi lelo elaxa ke fali akendaka na komba faire place moko boye pour faire amatate mais to sur la vérité eza mamba ko satende konanga siko intérêt nini bino bo fingi la papa na Gims na maître Gims intérêt ya kofinga te mais ezake azaki tozalaki ensemble lelo tozalaki ensemble te maître Gims atikala oza ensemble na fali te mais bakutana bakanga mpe bafoto bandaki kolanda maître Gims abenga fali numéro 1 abenga notre grand frère ya famille donc grand frère neti abenga na kobengo grand frère take aza mokolo ya Gims abenga eteke le premier musique ya Congo o le premier ya rumba congolaise te abenga notre grand frère muto osa pe fierité musique na biso za bongo te mam na lobe sana que notre grand frère muto osa fierité musique ya Congo nema pa baki faire gola yende muto simbi rumba ya Congo maître Gims soki pe maloba na devant faire ya teke adimne fali tango maître Gims akumisaka fali po nini soaka biso bagolwa te tomona yango normal muto afinga pe maître Gims te audio pe bima te que vie moko ya faire na mikila poto asalaka audio faire gola ayebana na maître Gims depuis 2010 tale le maître Gims alanda fali non ou que fallait landi maître Gims te tango komika tango fali maître Gims akutani na faire bato fali na fali mitema na bango baby cela veut dire baza bato bakotaki na se pour ba détruire faire te ba détruire rumba congolaise parce que rumba congolaise ebanda kala na place to komi lelo il faut d'ailleurs avancer parce que rumba ezonga rasimo mutu asongisi musique na biso simeza fali mais oui wana bato bakoboya yango makasi bato baboya te eza ya solo te wana bato bakoboya aporte biso na eloko te bolobaka abeta arena abeta elekaka te abeta soki sali mona tasi ni bato ni baloba bazoba ni baloba so sali ni baloba apollo ngo elekaka wapi concert apollo elekaka na chaîne nini concert apollo na batala yango na ndaku nini azongisa musique ya Congo sima pour faire ça abeti sala lokola apollo etika tono talango faire ça abeti Bercy to anomona ngo fallait abeta Bercy to mona rango te bolobaka fallait asali tour du monde ba concert abeta na tour du monde ezalaka na bachombo banani pour faire abeti to beti awa ezala bachombo bato po lelo to mo sala TVT to sala chombo po TikTok ele na TVT TikTok ezala na chombo bato to sur la vérité to sur la vérité biso to bo na biso falite fallait na niveau na ye faire pas na niveau na ye mais bino bata fali bolongola na mutu na bino ke soki mutu azi trophée nde komi danger ko le kabatutu na Congo jamais musique est ba trophée te musique est trophée te pour trophée ba zo ngo pe na mafia mais trophée ba pesa yango pamba te te trophée siko ya lelo ko trophée lelo ezala te trophée lelo ezala ba trophée bena valable te ba vrai trophée ba courant on ba courant o ba 20 na bazwa wande ba courant ba vrai trophée moni ke trophée po série wana musique ezali na ba TikTok te musique ezali te ke o we raso na musique busabi ba to ke télécharger nzembo te ezali to sombi CD to sombi cassette yango bi mission danger na mokili to cela bien siko bino siko
besoin ba trophée besoin et apporter Congo nani. Pour moi le fallait ba trophée. Fallait ça ba featuring et apporter rumba congolaise na nini. Tout sur la mambo est la vérité ba ba la biso partout. Tout sur la mambo ya Congo. Tout sur la mambo te ya faire, tout sur ce que mambo musique ya Congo entre Fally na faire. Muto a danger mais beau pesa calendrier na bino après martyr papa na ngai beau beti déjà martyr mais tu siko calendrier papa na ba calendrier no so Fally a tchaki ça no ya lokuta auto a tchaki 52 data abeti wa a tchaki ba Mali ba Togo ba Madagascar abeti wa a tchaka 52 c'est là tant beta stade de Martinique a tchaka 52 pays faut beta na 52 pays abetaka Angola abetaka Boisa abetina Gabon pe bandule ya mabe oyebi bien siko depuis abimisa 52 pays wana ebisanga abeti swap pour poto baketi to c'est la concert na mabe abeta na poto siko calendrier ni offert gola a otiela bino pour faire to c'est la dynastie volume 2 orchestre aux États-Unis to zonga sur États-Unis tourner calendrier mo te fallait abimisa danger oyo ko bangisa batu pe ba calendrier ne to zara ya mabe. Ba concert abetaka ya malonga te pourtant on check calendrier faire auto bet en États-Unis concert ça mais récite il y a artiste d'abord na nous salle il faut tonda plein le premier récite na ba concert na mutabana ma tondisa na génération de toi na Fally na faire boy mutabana ma tondisa rara ezara faire pour faire abeta ba fikini wana faire premier concert à faire na banda na terrain municipal à l'époque ezala rara danger mais concert wana banda la municipal Tilelo et beta na baba. Ata de zongi na kala, faire à l'église à Fally. Pour Fally va créer comme faire à quartier la terre, qu'on fait le midi est là. À ça la magambu pour aller café mais rien au les café été. Surtout zongi na musique à Congo. T'as la tour ça tu moni classico et la Real na Barça. Surtout zongi na Real na Barça na Cataspan. Real a un danger, à son trophée na yé. Mais surtout zongi na Cataspan, classico derby Espagne. Barça la mystique. Biso tout est bien ou bien. Il est bien ôté. Tout sur la vérité. Donc, tout le blasco classico derby à musique à Congo. Faire à l'équipe Fally. Andenga subata bo kita bo mata bo loba na bino. Boya na trophée na bino. Boya na makambu na bino tout boya nango. Mais la derby à Congo nde to betona derby à musique à Congo entre Ferré et Fally. C'est Ferré qui est numéro 1. Pour faire un moutoyer manzema pépé calé, faire un moutoyer manzema papa taboulé, faire un moutoyer manzema papa madilou, oh fallait ko kokate na ndenga musique à Congo tout ça. Kebatika biso bo en scène. Moko a osalara frappé, moko ngo osalara Fally. Tout sur la vérité te masananga. Tant bo lo baga na ba TV, mama kamuna bino bozo loba. Il y a des trophées, il y a des voyages. Oui, il Fally ceux qui sont qui contraté, mais il va beta fara faire na martyr. Ah c'est là qui n'a qui. Ah c'est là qui peut contrat mon côté. Ah c'est là qui n'a. Bon est-ce que Fally ma qui a. Azawa. À quel pas été? Ah c'est qui contrat mon côté na Côte d'Ivoire. Et ça qui bon mot ya faire égola. Faire abandon ban Fally depuis toi ban amike. Soro da kino za congolais histoire Fally na faire o tchaku tata débattre le bague aux à l'étranger même na étranger va comprendre qui est faire qui est Fally si connaît toi boy va comprendre qui est faire qui est Fally mais étranger faire à force ça que faut que Luka Mutua s'en est featuring faut que negotonga Fally te mais Fally a zo rapena audace que tana Fally a zo audace que ya kolinga que yé azali na francophonie te. Ba kotise ko kotise monani siko biso de lo ba contrat signé que ça pour faire temps à la francophonie a un contrat na contrat ça on a siko Fally abetaki sans contrat pe ba kotise pour nuire musique à Congo on est nuire musique à Congo non ils a qui na contrat concert ça contrat ça sans contrat pour muta signé contrat aso ki mbongo te ya beti ye Fally akenda biloko zo mbongo te Fally pour la visibilité na ye akolinga faire azalate pour yazala pour la visibilité na ye pourquoi ba mona Fally ala te veste mo lo waneti mais tam ta tira na bilamba vele biso lita bembo ala ta lo to so mo solo tani ngala te na stade est-ce que musicien normal tani ngala ta na stade veste moi chocolat lo bangungi ba ko soyo ozola ta na mabe veste chocolat pièce cité bilamba vele lita bembo et tika la papa chez Fally ba pyjama ba pantalon moi minene devant chef de l'état
au sala ba orgueil mo epola faire la gise que humilité presser la gloire devant Fati to bandino na nzembo est alobi abandini bien que toi la francophonie na capitale mais to bossa na ba frère na ba sœur te bazana niveau y a pas si mo niveau likolo déjà mutuye wana yozani na mboko wana nde ba félicitations vraiment les pas faire déjà ça va to ici prestation na biso devant chef de l'état à s'incliner devant Fati Béton na population congolaise fallait tirer leur salangoté fallait beta martyr à Kenda faire abeti martyr mon que mutu salara fallait na faire fallait mutu salara te fallait mutu salara yete o tara fallait beta martyr à Kenda faire abeti martyr à remercier biso ba Gaulois mais ba wari bologi na TV fallait pas faire ça la vidéo ce qu'on fallait na bino tara beta martyr assis ça donc fallait traiter ba wari le ba zoba ya ba wari boza ba zoba pour mutubino bokumisaka asiporta bino te tara moi le bakaka kipaka kokolo babilo moi sala bino donc akipaka na ba fanatique na été faire azo considérer ba Gaulois yango tanga biso que to la gisa ba wari to le kaba on est belé 14h stade de bukana de lingo ba deuxième stade ya faire ezala B deuxième stade à faire erozala mabe makasi pele on a minute au moto comprendre que qui est ferré qui est fallu les longs de toi beau. Donc faire un moutou ya to bomba le rôle à cuivre, le rôle en coltan, le rôle à or. Fallait dans les gars donc fallait sur na Congo fallait que ça le roi neti ba pondu. Hein ba matembele. Non c'est une vérité. On met na Congo faire le roi diamant, le roi cuivre, le roi coltan. Et mon ami même la francophonie oyo. Même à nos zolo ba fali ya que ça le rôle à pondu. Fallait le roi ba pondu. Tant zo benga déjà fali. C'est pondu. Na monde bazo. Te na monde te, pour na monde te habite. Tu as capacité à faire, tu as capacité à faire. Na zonga na biso ke fali bolo ba beta asala ba tourner, a beta ba concert à minene mais ba concert ngo ezala raté. Un grand musicien le rôle a fali nenge ba fanatique ne ba kanisara. So ka salelo on après 2 jours elimou. Et ba na raté. Et mon na raté. Apollo ba kumisara Apollo, sali wana Apollo. Que imagine toi faire a beta Apollo. Tu la papa ba beta sali mon États-Unis darani. Salmo abeta na Peter Gabriel. Salmo sogi, Salmo États-Unis. Ndou la ti le kana ba TV. Au mon niveau. Ndou le wala papa mbabeta en 1995. Ti lelo et le kana TV. Ce qu'on fallait abeti Apollo aux États-Unis quand 2 jours. Ce qu'on concert en Apollo et Kenda ouais beaucoup mais ça fallait abeti Apollo mais concert et mon na raté na ba TV ta na ba chombo ba tout. Pour le monde de comment na chombo. Soko na chombo o jamara même nga kuna kamwe facha ke inaugurer prince mo ya kindele na moni on na chombo na tali même information na RTNC mais na moni ke facha la na kindele na monga fula fallait ba prince moko boye to sur la vérité ndeko nanga biso to bona biso falite to kumi ça peut faire été mais quand on la comprendre qui est faire et qui est falli ndenge to aboye faire pas fanda gite pour fallait les cas pour fallait pas qu'il n'est pas immonté azu trophée moko te pa ya na Congo to mona a présentant chef de l'État qui trophée côté ici autant de millions. Moi tant muto que ba trophée. Ba nino ba so ba trophée. Moi la son budget maître Gim Santo son budget na boulot na ye. On a félicitations maître Gim. On met tout sur la masse vérité. Soko beti disque mo makasi faire lelo. Abisa dynastie volume 1. Disque te kami to moni faire ba parler ba kisami. Parler muso bon marché et 6 niveau place ya mbagi mundele wana. Eza. Pena bo va soko yo mona ki ba buki ba tombola lisusu. Na kasavubu autonga na selemba onda koza pe ba fanatique a faire ba ko so faire chien na palais place ko zo na concert na siko fali te pesa dégâté et la c'est Warion et Gaulois za na top pe Gaulois amona naka toto so la bien tende konanga fali afanda na wapi ba fanatique ba bino place mutu na banga afanda raté. Vous avez place leader na bino ala la raté la mukate. Vous avez place faire afanda. On moni dimanche ba Gaulois ba zo faire chien na palais. Gouvernement tindi auto blindé ou ba américain et zo faire chien na palais. Makambo wana fali ba sala ngote. Pe afanda na wapi? Afanda na ba Rotana, ba Pullman, azab na responsable valable maté. Un responsable fonda kune. Donc mon place ba fanatique fali ba na ndako fali. Faire salam sur 3 fois quand nettoyer kasikobo. Tant on a préparé stade de tout le monde saper ba comédien ba yaki ndako faire plus faire ali ana ba toucher na palais et là ça qui fait c'est responsable et en plus ba kenzela moko na museki ndingo mutu alingaka batu amona naka museki ndingo za mutu museki ndingo c'est massa na ngoyebi c'est un frère à moi
Mouze a travaillé bien à battre belé. Mais il y a mon amoni qui travaille à faire nino et apporter na vie na ye. Et ça m'a cambo oh le loba tu vas comprendre qui est faire qui est fallu. Fallait dans un sentiment inutile. Faire à Zamoutuya tout droit. Tant qu'on signé un contrat, mon contrat et côté embrièment à se retirer dans le contrat. Tant qu'on a zongi na nenga bien. À se retirer dans le contrat, tant qu'on a zongi dans le contrat, bah tu vas dire asiwaya contre Alexis contrat. Donc cela veut dire que ndé to aboye bah tout to ça na biso calme biso to lemba binoté. Vu que information o exact to pesa bino information. Gaulois à la gisi force na ye. Gaulois à la gisi que Azam Mouto le Congolais na chef de l'État, na moi sa chef de l'État, na bana chef de l'État, va comprendre que qui est Gaulois. Tout sur la vérité nderonanga. Ah to ki lelo babi après enterrement ya Gigola lelo eyeli bino ba contrat. Et il bino ba contrat. Et na ba contrat parce que boyebi mambali wa. Nego ndeto aboto sola bien. Tous les Congolais bina na boma ba tu na musique ya Congo. Fallait nana habiter fallait. Nana habiter fallait les. Nana bien ngote. Mais yo kana te yo kana mutu mboka to yebi ke fallait la tata. Ali na faire mutu boma ba tu pour na musique ça fallait. Ya ferité. Faire déjà na top, faire azara déjà na top. Faire avec ta musique en boma batouté. To beti stade de Martin muta koufité. Dimanche tu as full la stade, Gaulois morota jubilé à Katani obline, tout sur la vérité. Ce temps où yo lo bagé, pourtant bino bobeta masola, il y a frère na biso Gigo la personne et ça la biso pas cité mais ils ont motivé biso pour t'expliquer ba imboka bien. Donc ça la mino pas cité. Oh et ça biso pas nini to ebi muto abeta musique au boma, na muto abeta musique au boma te. Et ça biso pas nini. Bon biso ne to ebi histoire. To ebi neni ko faire zora fali, to ebi nini fali akutaka faire déjà na makambu, tia ye akoma pe na makambu, faire azara déjà na makambu depuis kala. Faire azara na makambu, makamba faire sila te kende pas été eza. Musique ya tribalisme te. Ba côté les bino bo bengi akobenga donc si na présidence yokani nani faire azana mutu aza conseiller ministre te tu es bien faire azana mutu asigna ba papier kuna te bango bana ba signa ba papier ba conseiller ba ministre to benga sunan lelo mokile baluki bango ba ne faire mutu ko benga présidence bino ba ki faire azelo roté faire azana mutu te bino bona mutu conseiller premier ministre. Et nous, c'est la bino soni, tant bon mamba boye. Faire à bengi, faire à benganan. Faire à beta stade de Martyr, yé moko. Ça sponsor. Na biso ba Gaulois. A benganan. So faire à zagi na mamba benga. Tango, ba sponsor ba compliqué ki biso. Ango benga tam sous présidence, ba benga ba sponsor ba ya. Vrai ou faux? Vrai. Parce que les loyo faire à bêti francophonie, to clôturer, ya moto ezanine. To clôturer nuit à francophonie, na francophonie. Il y a un vertige. Bolo baloba trop tepo. Jésus a mokon. Moto yambo azala mokon fait rigola donc to kata débat. Nga kuna linga sur le bébé tepo. Déjà to gagner. Combien no isilité pour gagner ndé. Combien ici des gens tout le monde te ba content monsieur Zoya ba content Zoya boko beta. Biso da to za biso ta siko to engager to beta. Yes quoi ça prépare no beta na te. Biso to beta ta siko. Ata lobby faire obeta na ye. Yesko obeta. Ata poke beta obeta nini. Oyemba nzembo ni na danger. Elo ninga zo boya yango wana. Elo na zo boya yango wana. Elo ni oya obeta. Album eza sur le terrain biso nyonso tozo yoka ba. Album mama be ya ba PD na ba lesbienne. Album mama be bongo zo ba formol 9 album ba PD ba nzembo sali demo elongwe na terrain. Nzembo ni na danger eleki carte rose. Nzembo ni na danger eleki marathon. Tout sur la bien. Bibi ils ont frappé. Oh ba nzembo la Bibi. Est-ce que Bibi est nzembo? Bibi a ba sentiment ba tout. Sentiment, Bibi sentiment.
omeli diamba fali moi meli diamba meli agene bolba fali meli diamba te jour ya francophonie ouverture moi te miso fali meli ako bil mu meli diamba ake meli sa fali diamba or ngana bi fali meli diamba depuis kala na bandal pe surtout bato bandal et bi ke bil déjà na ma programme francophonie azala déjà azara na ngwa bengai na ngwa benga bil a misé les bil les ambali bosote abeta na francophonie bil les a misé les plus sur faire da beta francophonie abeta to beta nuit à francophonie bango nuit à francophonie en 2013 soki na se trompé en été o to beta Vekes Papa Wemba Wera JB donc to beta presque na ba grand tour o mutaleki bango faire abeti martyr yé moko sans sponsor fallait abeta na 25 sponsors force mboye bango bongo atana bitumbanga na yenga moko yo zana batu belina tio kao batu no bakimi donc faire azana niveau ya falite na musique ya Congo muto abike fali ba créer faire siko na lobi na tuna bina est-ce que ko beta ya bill eza problème ba Gaulois ko beta ya bill eza ba Zakari ba kotier po siko bino ba Gaulois bolinga bila beta te on beta ndeni bill na terrain te Bazam artiste na terrain te to ça na terrain ça veut dire que nzembo succès nzembo lelo bila beti francophonie azana nzembo succès te mais bachaka epona nini quoi pona moi pinch moko boy asala nini avibaki na nini bango basalaki ba aventure ovibaki na nini bil azana terrain te azana nini nzembo malonga azana ni aza eloko te na TikTok aza suivi te na Instagram aza suivi te na Twitter aza suivi te na YouTube aza suivi te boketsa muto bongo na francophonie au monde entier zotala place omoni mboko bato mitema mabe baza après ça quand on dit na tevolo bage faire faut apprendre na niveau à faire au mettre mundele française auti France aye mam na bino francophonie elle doit faire chez na palais baza bato moi neti Zakari na ba te nga Zakari fona bete kaka Zakari vena yo vena nga te ya papa nini aza vena nga ite na moi respect tant que va simba mukolo na nzoto te respect ninga na pesa Zakari ya respecta ba tout nga na pesa respect muto abongo un individu certain Zakari c'est un tout fait azem so muto ala na table ba faire faut apprendre na niveau na faire ndeko bato roleka faire akosa raté a rotikala vérité et ya na malembe le côté ya rapide komi le côté fali komi na suka ba Gaulois biso to lo ba so ebelete rendez-vous to c'est la dynastie volume 2 ezamabe to c'est la volume 2 pour volume 1 papa va passer biso devoir fallait mis album né à koki a komi na niveau 40 rose de tala banze mona pepele ba bibi banze mo ba Carlos banze mo eza ba œuvre te faire toi na ba okapi toi na ba sing again toi na ba tok toi na ba carte rose toi na ba sapik faire à côté ta beaucoup ça ba to musique à faire ba emba ngote album à faire simba te tous les concerts faire robeta population zo emba banze mo faire baza ba to lokuta bino de boyena bula boko saka bole kaka faire à la qui si kaza capable Tocha Dynastie volume 1 lelo volume 1 incontestable soko ki carte rose qui bibi on comprend que carte rose ne nzembo ya vie après 10 ans après 5 ans fallait okita na etina suka ya mabele faire en saner la place azara pour faire attirer la okita te tout ce temps to le bela faire to le bela émission coûte comme OK non déjà presque déjà na suka mais au tout molelo au moins mabe nana okita na sama bele ke falit okita ne na kokufa na vie na musique ya Congo OK na kokufa pour fali mugolo banze mone ebeta suite à piquer avec ça okufa au moins on va faire musique ne beta raté faire ça l'album ça succès on va dire faire ça l'album ne soit succès bozo bossa na bozo kosa bana mike mugolo fallait administration ata nzembo ebeti te fallait akufi akokufa akufa mtana na mbongo azana balibom azana mbongo malonga azana balibom o ebeta ka petit lelo azana mbongo malonga te longola mama mbongo po fallait sona na bande po na mama mbongo faire attirer sona jamais na bande po na mama mbongo vika kotaka prison mais ara dossier ya famille na ye na mwana na ye
ya te ka pimela moi ne mbongo mais tout le monde bilaki moi na fali a déclarer ba mbongo ane loko te papa mbongo botia fali wana ana ngote fali ana ninda kwa 10 niveau na ville ya Kinshasa ana ni car ya danger na ville ya Kinshasa to mbongo ni fali ana ah papa to tika ba black ndeko merci vraiment na bandeko vraiment bazolanda biso partout dans le monde to comme vraiment presque na fin ya émission na biso boyoki ebile le bezate mais boyoki na ninga itena loba mingi na préférer beaucoup plus inviter na parler beaucoup sur faire gola parce que talaka ba goloa na le belé pour la musique ya Congo ka pour na faire été botobi capacité à fali tobi capacité à faire tobi capacité à wemba tobi moko na moko tobi ke o sera bimina scène ensemble neti wera zaka na niveau likolo na musique ya Congo mais moi il veut pas palola ki au moins imbécile moi les na TV à nous comparer na fali suna wera to bosani ke fali rôle wa musale pa wera la kozan ko merci merci vraiment partout et bah mes frères à moi en États-Unis Fabrice Ngoma donc bah salutations à yo et trésor de prix France hein mon cher Ndeka to solaki tisikoyo moi les besoin yate moi de la fin na yo moi de la fin nga ba tout aussi la dynastie volume 2 bientôt la dynastie volume 2 est en terrain tout bon ba mbongo pour tu la bonne musique pour le téléchargement ba goloa to que s'abonner ba page toi pas pervé c'est important tous les golos tout ça là on a parlé du peuple to na stade mamba pas pervé to yaka na ba TikTok to zonga na ba chaîne à TikTok pas pervé ils sont obligés ba golo ba que s'abonner chaîne YouTube pas pervé ils sont obligés photo s'abonner chaîne ya YouTube ya nini Instagram pas pervé photo s'abonner chaîne Facebook à pas pervé il faut tous s'abonner à la plateforme et toi pas pervé pour et tombo la lisusu rumba na biso félicitations à faire rigola félicitations à ba gaulois na ba combattants ba gladiateurs ba sniper ba combattantes biso tout rendez-vous dynastie volume 2 pour volume 1 lelo muto olongola ngote la pesi mbote na matete la gauloise la pesi mbote na maniki tende d'or la pesi mbote na masalanga na tire mukawa papa na Queen Ninga na mère Olive Mukawa maman na Queen Ninga mbote belé mbote na chaîne na biso Koba plus Koba plus le batutu bo s'abonner na Koba plus pour des informations ya pas pervé ya solo pour biso peut information ya solo tout suka et merci vraiment na balandinyo surtout ya Koba plus en tout cas partout vraiment dans le monde place Bozani donc ya koloba mingi ezate vraiment ba félicitations na papa Hervé Gola ba goloa na ba goloise donc bo s'abonner bo landa ba information ya solo hein ba vraie information ngola na information ya